koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana poto bana partout bandeko balandia Kilongo TV mbote na biso. Mbote nena lobaka ba chaîne na biso za ba chaîne mo social, ba chaîne mo culturel, ba chaîne oyo toyaka pona ko informer biso, pona ko divertir, pona ko sepelisa kolon la biso mo ba stress, kolon la biso mo ba mawa. Boyebi mbaleleki tozaki na matanga ya mama Honorine Mbui. Kasi lelo tolinto talisa bino ndenge nini biso ba africain, biso ba bantu na ba coutume na biso to na culture na biso to panzaka matanga. Boyebi d'habitude ezaka soki mutakufi basusu bazela 40 jours, basusu bazela 30 jours, basusu pe ba panzaka matanga les mêmes jours, ça dépend ya coutume ya batu to pe ya culture ya bandeko na lelo to hotel sabino ndenge nini ba panzaka matanga. Maman Honorine Mbui atika kibiso bomonaki ba reportage ndenge lekaki wana to pesi matondo epa ya mama Diane, papa Lucien pe libota mbimba oyo bazali kolela mama Honorine Mbui. Kasi lelo to tesa bino ba panzaka matanga ndenge nini balobaka nini na libala kinzonje salamaka bakongo bayaka babeti bandeko babeti bampaka to pe baze basololi babalisi mwana ba o baye na likasu baye na mungwa baye na lisieti bandeko pe ya mwasi bazwi to baboti ya mwasi bazwi pe libala esalami na kimia tomona mabala ebele boyebi. Kasi kopanza matanga esalamaka ndenge nini sengaka o basokola ye o basala boye o balobaka nini toko découvrir yango awa lelo toyeba ndenge nini bapanzaka matanga na ba coutume to pe na culture na biso ba africain. Toze longo na kokodema na kosepela tolanda reportage oyo tina suka ekozala malamu mingi ndenge nini bapanzaka matanga ya mama Honorine Mbui bon tokoba reportage na biso mingi ndenge boye kosunga biso na pokwa lelo pona kokanisa bokundi o bakundi tata mwasi koko mama Mbui Honorine ngai nazali tata mwasi na ye oyo ya liboso oyo nazaki lokola mwa mukala muke kolandeka sima mwana ya liboso ali na 2 ans et pardon azali na libumu na zemi yaze na zemi ngaze na mokongo na ye na 2 ans donc amesaki na nga mingi partout ya ukende ngala seka kolanda même son ndenge ni même ata crise ndenge ata ndenge ni alembaki ngai te malgré possibilité mais nazaki ne tango nyoso pene so na zangi eloko na leli epa na ye aboyi na calculer kaka boti tano calculer atiki mwa kidiba boyali na zugba na kena sine tenga ko yawana tata mwasi ndenge ngabi tata mwasi tala kaka te yo moni donc osila ka ndenge wana partout même ndenge na kanseta parce na militaire na parachutiste na li moniteur be para et puis na dali transporteur na chef de transport ya kanseta. Alors ndenge bosangani ya vraiment epesi biso esengo munene so mutu alingi ote akoki koya ko participer na bino ko kabola mawate elingo babotiki ba place na bino musika boye awa poke boye bilibota oyo oyo libota ya Koko Chimbele Dominique Mbombo mobotama
ya Kasai Oriental. Mama na ye mama Weli Zaina mobotama ya Maniema. Ye moko baboti ye na Bolobo. Ndesika baboti batata na biso bape balandi babiso bonga na bote musika na bote mbina libenge po sika tata zaki administrateur du territoire na tanga ba flama zaki secrétaire ba berge à l'époque. D'autres bote ma misika ti avant rébellion 64 au plus tard 70 61 déjà tu na kisasa. Nandengi ya prise ya deuxième république. Bandeko na sepe na bino mingi ndenge vraiment no bovani na biso. Molangi na simi na maboko. Eza ko lakisa symbole ke tata Musa zaki momeli. Ngai Musa ngeze kaka kende somba polar. Wobi polar à l'époque. Ah. OK. Kende somba polar na zuma polar na ye na tiki nga pe na vani wana. Yo melaka nini ngapi na miteza mwasi na mela secret. Asomi nga mwa secret na meli. Yaso mela mwa polar. Vraiment nde yango na sikoyo to zuya mpona kokanisa ye. Et puis na batata mwasi baso tu bazalaki ape bazaki pe mwa basimbi ya eloko oyo. Lokola leki na bango alandi bango basi bakutani kuna tokufi ne na nzoto mena molimo te boye baka yango tokufi ne na nzoto mena molimo te molimo ze ko veiller partout okozala même ngata zaki na bitumba na loti papa na ngai na yeko tala ye na lopango tanda ko munene oyo pe atika ngwa te na papa na yeko tala yo alobi na ngai alobi José zonga place outi place no ezali awa te bon botela na bien en tout cas makamandingo ngoloba tokufa kande na nzoto mela mulimo te tuzo kengelama na bayeba kende puis elimo sa toze na biso nzamba likola zo protéger biso biso tout tozali lokato sangani awa mwa ndambo oyo ba famille basali et puis bandeko ya sans oublier bandeko ya internationaux basé pe na kati na biso ba délégation ba utagi na Paris basé na kati na biso bino pe ba nationaux boye tukutani awa alors to sepela elongo na kimia iso oya moni ke mwa pongi esali ye ou bien na mwa moki oya kozwa malem na mboka bakuluna oyo obina me malembe tokena bandako na biso tokopema bayeba kotika lao libota botikali pona kosilisa makambo ya famille kolongola ba inkivoa ke nyoso tu oyo batu bazaka nango na kati ya libota na kasi na suki wana.
Lélie, Yana Léonie. Maman Honorine aza maman nanga. Aza le nez ya famille. lelo tozopanza matanga ya mama Honorine yebisa biso panza matanga eza significatif surtout mpona biso africain. Oui, ezalaka significatif. Mais lelo soki lokola mama akufi boye tokundi ye tovandi après nde bapanzaka matanga. Famille etikalaka, famille propre etikalaka. Mama Honorine azali mama na biso, mama na biso abokoli biso, aboti biso na bomwana, aboti biso na bomwana. Mama na biso alakisa biso nzela ya classe, abi bana il faut bokende classe, il faut botanga bozala bien na vie. Classe eleki nyonso moni. Mama alakisa biso nzela ya Nzambe, biso oza bakatolike. Mama azali mpe katolike, akufi mpe katolike, nga mpe naza katolike, nasala mpe mariage mpe te na ngai yango na katolike. Ngai na papa Jean Mamo Dengwe aza directeur na SNEL, aza ingénieur. Merci beaucoup. Je pense que molimo mama eza na kimia. Molimo mama eza na kimia. Mama alinga ye bato mingi, ezala bana bandeko na ye, ezala baninga na ye, ezala biso bana. Vraiment mama azalaki na biso bien, tokosoloka bacamarade akoloba no fo mama vanda na bato bien, vanda na baninga bien. Mama na ngai azali mama moko boboto mingi, tolingaki ye mpe mingi. Nandimaki tiki mama na ngai kokufa lelo, po mama na ngai soki abeli babengi nga babi mama Alain, po babenga ngai mama Alain, bobenga mama Alain, bobenga mama Alain. Bobenga ngai à 5 heures du matin na ye na mobali na nga papa Jean tomemi mpe aza kolinga hôpital mosusu te, nakolingaka Ngalema. Abi mama ye mote lokona ko mokolo bakoboma nga omemanga kaka na Ngalema. Mpe badocteur na ye baregrete ye, bacardiologue baregrete ye, omoni basalisi ye mingi. Me Nzambe alingi te, tolembaki ye mpe te. Mobali na ngai alembaki ata mokolo moko mama na ngai te. Mama kosala crise eza na minuit, so babengi kaka ngai na Gloria, omona kaka toye na motuka tozwi toke na ye. Ta mosusu ebisi bango bozwa voiture mbango bolekane na Ngalema, tokota na ye mingi Ngalema. Badocteur bayebi ye, bainfirmier bayebi ye, baregrete yango wana. Napesi merci mingi na Gloria, Gloria koko na ye, napesi merci mingi na Gloria, na Gloria. Mwana wana aza na motema munene, asalisi mama mingi. Malgré nga azalaki na libala nabaki nazwa mama tovanda na ye. Mama alobi nga naza moluba nakofanda epa bokilo te, me nabandako ya kotala ye, nalembaki ye te. Gloria pa alembaki ye te. Gloria asalisi mama na ndenge ekoki. Azalaki mwana mokema, aza na motema ya kimokolo. Na bana bandeko na ye aza kovanda na bango na lopango moko ya basi ya mibale, balembaki mama te. Tondimaki te ke mama kokufa na moya lelo. Je n'avais même pas l'idée. Pour ne pas tokotaka Ngalema tobimaka. Tension na ye mataka. Mais yambalo Nzambe alingi te. C'est autrement Nzambe apesa ye sika ya pio. Nzambe abomba ye. Omoni Nzambe abomba ye. Bandeko na biso bana poto balembaki pe mama te. Soka likambo tobengi bango, ezala José Mutombo, ezala papa Maoto, ezala mama Lili, ezala mama Génie, ezala Anana mobali na ye, ezala Bilo na papa Isaïe, ezala monsieur mwasi nani Patience na mobali na ye, na Raymond na Tojo balembaki ata mokolo moko te. Ok, eza nzela ya biso nyonso, mais mama ya biso akene sengo, kene sengo. Mpona nini ye moko aza koloba abi mama ifo nakende ntango na ngai ekoki.
namoni ndenge mama azokende malembe mama azosila tovanda ele mosu na luozi awa ti ba 23h tovanda na ndako biso mbali tokosolola aba nanga mama ifoza moteya monene yotika na libota mwana mabe azali mwana moyibi azali mwana lokuta azali mais il faut supporter mama na biso babotaka bango 6 mibali 3 basi 3 mpe bakufi balandani Omar akei Tambo akei Kabe akei Bilonda akei Fika akei ye mpe Honorine ya suka aye kokende. Wana merci mingi na équipe mobimba ya Rea, équipe mobimba ya soin ya nini na urgence na Ngaliema ndenge ba soigner maman et puis ba regretter maman. Au revoir. À Dieu, que son âme repose en paix. Na pesi bana Paris nyonso mbote mingi bana barumbu mbote mingi. Toza pena papa msoko toyo okodema mbote papa na ngai papa Jeff mama Orine azali tata mwasi na ngai kote ba mama Marie Namboa famille Charles Villa bon na Barita Villa Viva Gina Canada na papa Roger importance na mwiza kani. Bon, importance ya kopanza matanga ezali kaka reconnaissance ndenge toperdaki tata mwasi na ngai otolembaki mpe ye te avant kufa navandaki na ye na ndako na bakoko na ye alobi na nga balessentiel oyo esengelaka aloba na nga bon eza nzambe moto apesaka nzambe mpe moto azwaka bon de toute fois eza pasi alobaki na biso bokabwana te bozalaka bomoko ozala ini na ye kotala ye nazolia kaka mapa ezanga sucre mapa oyala mungwa te mapa kaka bongo nazwi mbongo napesi nga biso tata mwasi soma mapa comme ça nga oya kotala wayebisi nga biso soko okutinga bien soko mpo okutinga mpe te bon nyonso kaka na nzambe bosala nga mpasi ma miso etambolaki bon ya mokala na nzambe oyo tema osala ezali te bandeko ne nyonso basi bakufaki akomaki na regret vis-à-vis atikalaki ye moko azalaki na pasi mingi parmi bandeko ne nyonso presque balelama na kati ya ndako oyo ozomona oyo ezali lopango na biso balelama bandeko ne nyonso balelama awa donc nzambe ayamba molimo na ye bakoko na ye nyonso tu bazali bien bakoko nyonso tu bazali bien apesi bakoko na ye nyonso tu babala mibali babala bakende liboso donc na bandeko baza na poto en tout cas ça passe bien vraiment oui c'est bon allez ciao bye. Bonsoir papa, bon appétit. Merci. Lelo toza awa tozo panza matanga ya mama Honorine. Yebisa biso na no impact ya ko panza matanga pona biso ba africains zani. Ben, au fait, ko panza matanga ezali mukolo oyo batu na bokoko tovanda na se ceux qui matanga ezali toza kolela soki pe tokundi ndeko o akufi tata to mama to mwana batu bazongaka bavandi baza kokanisa ye bongo nsima mokolo oyo bakoyokana mingi ezalaka ta mosusu après une semaine batu batelemi bakaboli mwa kopo basali mwa biloko ya kolia mpona kokanisa ndeko auti kotika biso surtout mpona baêtre cher oyo tozalaki na bango ezalaka mokolo oyo tozali kokanisa ndenge tozalaki na ye mpe ndenge tokabwani na ye epuis totikali tokaboli mwa kopo mpona mémoire na ye voilà. C'est-à-dire sikoyo lobi moto ako bakobanda kovake misala na bango oyo atekaka oki eteka na ye voilà na ndenge mpenza ya bokoko ezalaki mingi makambo nyonso ezala enveilleuse donc makambo nyonso evandi elali c'est-à-dire ntango bopanzi matanga bato bazalaka lokola mosika bazongi mpe na bamboka na bango bazongi na bandako na bango bakei kosala misala na bango ndenge esengeli donc bato mpe batikali donc ezalaka mingi
na ndenge bokoko ezali so bokufeli un être cher makambo nyonso elali bato bakokende bilanga te bakokende misala te après kaka soki bosali bopanzi matanga nde sikoyo bato bakoki kozonga epai na bango. Et pendant la cérémonie en Panzamatanga, quelles sont les paroles qu'on peut dire et le bani bakolo ba non mingi ezalaka ke ben voilà topanzi matanga bakosala mwa historique moke ndenge bomoi ya ndeko auti kotika biso ezalaki et puis bato bakoki kopesa mpe mwa témoignage na ndenge azalaki na bato bapesa témoignage et puis bakopesa mpe programme mwa moke ke koremercier bato oyo bazalaki na biso na matanga des choses comme ça et puis après ouais ndenge touti komona awa nde touti komona awa mwa cérémonie esalami basopi mwa masanga na se lokola mpona mwa milimo bakoko batika biso toyebi ke bazala toujours pembeni na biso et puis bakosopa mpe mwa biloko olia mpona bato batika biso mpe bamona ke tosali yango mpona honneur na bango mpo touta na mabele tozonga na mabele. Merci beaucoup nazwa komona na bandelite. Ah mais comme on a Jean de Dieu bayembi nga mingi na kombo ya Z nazali leki ya Vieston. Merci beaucoup. OK. Papa Mbongo Mokonda Lucien c'est azali maman ya ngai moko témoignage particulier maman tiki biso bon maman no maman témoignage c'est belé so to plutôt loba ebele mais maman zaki boboto mingi maman lingaki ngai particulièrement nazali boye na koli na mama esika moko nazaki parce que biso tozaki na barumbu tant tolongi barumbu mama ya biso misusu ba famille misusu bayaki awa na Kasavu mais ngai personnellement natikalaki na mama na barumbu nafandaki na mama boyo na mbula donc azaki mama ya ngai naza kutu na ndenge na koloba te mais c'est ma mère à moi. Donc, et aujourd'hui, Tozo Panzamatanga, Yozara Mikilia Poto, Panzamatanga, on a le côté Zani. Panzamatanga, il n'y a pas de tradition, il y a des africains. Ok. Ce qui m'a dit, après Kokundaye, il faut que Panzabatu, tu peux ça batu, tu tonda batu, oh, bah, qui kobondo biso na matanga. Donc, il n'y a pas de ils ont tradition de africain. C'est comme ça. Donc, maman parce que au moins maman, le corps a botaki bana wana ba boti ba koko susu ba boti bana. Donc pas ils ont des kamunene. C'est pas azaki trop bandi quoi baoba. Yango moni biso bana na ye, par exemple ngai na mosi na ngai maman Diane, touti na Paris, ti ko yako kuna maman. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a les deux rues, il y a Bisso, il y a Libota. Pourquoi maman a besoin de Kofi, Bisso Bana de Tikali na place Wana, de ton campus Libota Nandego. Parce que autres ont monté la Bisso, sur les Kamali, maman, local, maman Zate. Et comme si Bisso Bana naïe, il y a famille sur Bisso. Merci papa. Merci.
yo tozopanza matanga et tozana témoignage na yo pour na mama Bokilo na yo watiki biso. Témoignage eza ebele parce que aza maman o akomaki lokwa camarade nanga. Soki na ye uti poto na ye avant que nous kolala il faut na mona ye. Ata lala ke mwana koti na chambre. Mwana nani? Moi ça Lucien ngai bien ngai. Oh yo kolala la bondeni. Yo kai o mwaso makelele. Na malala li pongonge pusa ninga bite na ye lamuka. O mona lamuki. Abi bonye. Ngai malamu boni voyage leki malamu ngalobi leki malamu. O mwa to vandi muke mais azola la mwa muke ngai bon. Lala na koleka lobi na tongo. So na tele bina kende. Mama lobi ngana ko melati ngai bon lo lala ko yebeke ngana ko yapo melati. O mona ebisi te mama ngabade ma na finir. So na ebisi mama ngala ningi na zonga yokai mama kaka siko ngabi mama na sali 1 mois. Kaka siko wapi. Donc ezana ba souvenir eleki ebele. Le na kufela ka mama na ngai toye na papa. Avant to leka comme d'habitude toye na kokome pa ya maman. Sikoyo mwana na ye azoboya tokende na ye yesu kwa kanginga na liputa. Abi mama tikanga na kende kolela ndeko na ngako. Lobi pe koza tour na ngai. Donc ezaba souvenir ezebele na leli mama na modèle ebele. C'est belé maman nanga mama ya libota munene. Aza maman to tikalaki na ye. Maman moko to tikalaki na ye. Na koyebisa bino bandeko na ngai. Na yebaki tekeliwe kokoza lelo lobi pona mama wana. Na pesa ki au moins encore 15 ans. Na sima. Ok bon. Mokano na nzambe. Oya pesa ki biso ye azui. Ba souvenir ezebele. Mais sengo na nga kaka po matanga na biso eleki kitoko. Eleki na kombo na Yesu Saint-Esprit a bateli biso ko banda na poto bomoko. Toye na Kinshasa bomoko. Lelo grande sœur azakuna a memi biso kaka na bomoko. Lelo pe to sukisa na bomoko. Soki suite ko zala ya ba messe makamu mususu to ko sabino après mais lelo to pandi na bomoko moi mungwa na munoko moi koka o alembi azongi. Elle Paris, bisous, bisous, Kinshasa, bisous. Voilà, on est avec Coco Dema, nous allons vous montrer comment les gens sont en train de manger et prendre quelque chose. C'est à l'accoutumée, ça se passe comme ça, c'est purement traditionnel africain, africaine, pardon, c'est traditionnel. Vous allez voir comment ça se passe, on se retrouve donc juste après. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.